Bienvenue, c'est Télé-Nasser TV qui présente Ruth Moussomba dans l'émission Rien que la vérité. Rien que la vérité, c'est une émission chrétienne dans cette chaîne chrétienne Télé-Nasser, je le répète, qui est dirigée par la servante de Dieu, l'évangéliste Maman Anne Kalambaï, l'épouse, les côtes du pasteur Carlos Kalambaï, le gardien du temple de l'église Mema na France. Voilà, aujourd'hui, chers frères et sœurs, je reviens. C'est un plaisir pour moi de vous savoir nombreux nous suivre, chers internautes, ma émission OE. Je reviens avec un sujet sur le témoignage local avec le pasteur Luc Loabé qui nous vient de Lubumbashi. Avec lui, ce sera la continuité. Il y a le sujet qui nous la fois dernière. Alors, Nalingi, vraiment prêter attention. Makassi, j'ai eu des questions et des préoccupations. Mais je souhaite que tu répondes à mon anonymité parce que ça va nous prendre du temps. Étant donné que Azan a Kinshasa peut peu de temps, Nalingi, même Libeso, tout ça va appeler le témoignage. Il y a histoire n'a eu vécu de l'autre côté, de l'autre monde. Et puis, vers la fin, il y a un témoignage c'est sûr qu'on va converser. Comment est-ce qu'il a remis sa vie à Jésus-Christ? Au moins que répondre, que poser ma question, Nabino et Panaé, si possible, à répondre Busso. Alors, avant ma lingina dédicacée, c'est juste une façon d'être reconnaissante. Ma bâti, vraiment, basé, quand même, que prêter Busso attention, ma émission il s'agit bien de la sœur Jolie Mayala de l'Éternel pour la France. En tout cas, shalom à vous, shalom ma couple, Lukoki, il y a maman Gladys, et papa Dani Lukoki, shalom à vous et bon parcours, ma couple Nabino, shalom encore ma couple Djunga, il y a maman Sabrina et papa Albert, couple Monsieur Séveni, couple Ikoki, il y a papa Didier, ma maman Fanny, shalom Nabino, shalom Jesus Nayangan Deko, il y a Mokwaza Kuna Benamagno, shalom Maître Ken Chibo, en tout cas, shalom à toi, bon parcours à toi, bon parcours aussi à toi, mon frère Bovi Bonga du côté de la Suisse, et shalom aussi au frère Cyprien Mpedi, la France, shalom à vous. Shalom, ceux qui te tendent comme bon à ôter le but que nous avons fait une discrimination, ce n'est même pas ça. Et Zachara peut-être que te reconnaître pour ma grâce, Nissusu. Alors, ma grâce, au peut se taire, au va poser la question. Shalom à vous tous, Bananzambe. Au besoin d'occasion, Yakolanda Bisso, pasteur Luc Loabé. Shalom à vous aussi. Shalom, maman. Comment ça va? Non, ça va pas, la grâce de Dieu. Je bénis Dieu qui a fait que tu écoutes sous le lot. Oui, même moi, c'est une grâce, une faveur que Dieu nous a faite. Oui, de par vos interventions, en tout cas, nous sommes bénis. Et puis, nous sommes bénis pour les bénis, nous pour édifier. Il y a un autre sous qui na première partie na biso sur ndenge bobanda qui ko bloquer ba finance ya balanzambo qui ko fungela biso mamuke tamazaki de l'autre côté du monde. Vraiment, na sepele makasi na bande konyoso ba oyo balanda ta émission oyo ya Télé-Nasser na libanda mboka en dehors de la du RDC aussi Nabaoyo Baza Awana Kinshasa. Ils ont encouragé Bisso. Objectif na biso mingi okokite kobonisa monguna soki oyebi te stratégie nini autilisaka kapo abondisa yo. C'est pourquoi nazozwa lokola muboko ya matatoli oyo na kati ya livre ya Luc chapitre 8 le 17e verset, là où le Seigneur Jésus a zoloba ata secret mon côté et côté la secret mais nyoso ekobimana nini na poisa. Alors le rôle ensemble sali biso ngolu vraiment récupérer biso na monde wana et tokoni la sali ensemble nde omoni vraiment tozo binisa na kambo nyoso na poisa na si je alelo na ndaki vraiment tokota na mwa muzindo
parce que émission wana mosusu tozwaki ndambu mais tolingi vraiment tokota vraiment na musindo tolobela likolo ya bandoki baoyo bapumbwaka les sorciers volants parce que bato ebele ezalaki lokola sujet moko tabu makambo moko bato bayebi yango te tomoni na bakadre ya badelivrance bato ebele bazosufrir mwana apumbwaka likolo ya kombo mwana eza boye alors nalingi vraiment lokola nazalaki na misala wana nalingi nokota na musindo na yebisa bino ndenge nini makambo elekaka na monde wana. Alors c'est pourquoi j'aimerais parler sur les sorciers volants. D'abord je commence d'abord à définir toujours qu'est-ce que c'est la sorcellerie. Pour moi la sorcellerie est un jeu traditionnel imitant l'oiseau naturel. Et nous disons aussi la sorcellerie c'est une contagion. Ce que Fandi pembeni ya ndoki azana une chance ya pesa yo kinini kindoki. Mais directement nazopesa ba mode ya transmission ya sorcellerie. Ndenge nini mutu akoki kokota kati ya kindoki na transmission kindoki sana ba mode misatu oyo eza important. Mode ya liboso eza na nzela munoko wana tolobi mode buccal. Bapesi mutu oloba kolia alie akomi ndoki. Mode mosusu eza na nzela ya kokotisa nini makila la transfusion. Okoki ko mwana na yo asilisi makila bozwi makila mutu ya mutu moko ke bakotisa mwana na yo mais soki mutu wana azalaki ndoki directement kindoki ekoti mwana na yo à 100%. Na mode mosusu c'est à travers le rapport sexuel parce que le rapport sexuel, le sexe c'est un canon dans le monde spirituel direct qui communique l'âme avec l'autre âme. Alors de bamode wana mais na nyonso tolobi la sorcellerie soit pour les sorciers volants c'est une pratique de la magie noire qui consiste à nuire à la vie d'une personne pour l'intérêt de celui qui fait cette magie. Donc kindoki eza makambo moko ya magie noire oyo mutu azandoki azobebisa via moninga mpona intérêt ya ye moko mais intérêt ezalaka nini eza vraiment loisir plaisanterie. Alors lelo nalingi kopesa vraiment trois grandes étapes ndenge nini mokutu akoki kose retrouver akoma ndoki. Alors tobandi déjà na étape ya yambo muntu akoki kokoma ndoki te soki alie mosoni ya moninga te. Il est vrai et certain na monde de la magie, le monde de la sorcellerie baliaka leso te madeso te biloko normal te. Monde de la sorcellerie pour les sorciers volants vraiment kuna tobandaki ya solo kolia misuni ya bato. Alors soki na moni moninga na nga moko aye pe na butu na misala na bisala na biso mais na moi tobetaka na ye masolo bien tosalaka makambo nyonso na bute. En tout cas il faut na kotisa ye na misala wana. Alors na kozwa kuna musuni alors na ye nango na pesa ye. Alors tangu na kolinga na pesa ye il faut na sala magie de autolobi la métaphysique. La métaphysique c'est une pratique qui est au-delà de la science. Makambo ezolekela batu makambo eza likolo ya koyeba mutu. Alors ye il faut amona na image mosusu akomona na image nini akoki komona lipa akoki komona nguba akoki komona na makambo mosusu mais alors tangu akoki komona lipa akoki komona manguba akoki komona bipabe mais soki napesi ye mbala moko tango akotia na kati ya monoko na ye abandi kontafuna akosentir
elengi ekochange akomanda koyoka ke azolia musuni me na miso bandi komona lokola bitabe lokola lipa alors wana deja akote na misala mabe moyen atika kolia biloko wana eza te me misala wana molili ekobanda nde na butu nga mutu akala na misala wana na kupumbwa na koti na ndako na ye directement na koningisa ye na lobi no na ngala muka vraiment token alors lokola ye aza na phase ya initiative le début aza na ibambeli ya misala wana ya molili ya kindoki ye akobanda komona lokola bandoto ndenge wana nazoyebisa bato nyonso balandi soki ndenge bato bamonaka bandoto ndoto nyonso ezalaka ndoto te. C'est pourquoi nous devons d'abord se confier surtout na kuevitaka bandoto moko muntu azolota azolia muntu aliaka na moi omona mutu mosusu alali ndo azotafuna ekoki kozala vraiment début ya initiation à la sorcellerie. Alors tangu na koningisa ye na lobi ale tokende yako bandomona lokola ndoto boyebake ndoto nyonso ezaka ndoto te. Alors nga muntu wa misala mabe ya kala ndoki nde nakozwa mutu wana nacheye vraiment na nini na mukongo na ngai mbala moko na pumbwe tangu nazopumbwa. Ce n'est pas dire que tous les sorciers bakutanaka esika moko. Normalement na cadre ba sorcier volant bazalaka nde na miziki donc ba équipe eza ebele baoyo baza ba kote mosusu baoyo baza ya Kinshasa kote ya Barumbu baoyo baza ya Kinshasa kote soki ya Mongafula baoyo me balie ya rencontre esika bakutanaka ezalaka balie public lokola bawenze lokola ba arrêt de bus esika bato bazwaka mituka lokola ba stade lokola ta na quartier moko nzete moko ya munene na se nzete moko ya munene lokola biso na periode wana nazalaki vraiment na misala ya molili tokandende kokutana na se ya nzete na kati ya quartier na biso toponika nzete moko ya munene ya esika na biso. C'est pourquoi okoki komona baoyo bazalaka na bakartier mosusu omoni kaka olingi vraiment okapa nzete moko eza pembeni ya lupango na yo me okoki komona papa moko auti mosika bandi kogangi na yo no te mpona nini okati boye tokokoma na yo mosika eboye. C'est-à-dire ayebi importance ya nzete wana sur le plan na molili na butu esungaka bango ndenge nini. Alors ndenge namemi mutu wana ya sika na mukongo na nga nazokende ndakokende na ye directement kaka na ekipe ya bandeki ya ekipe na muziki na biso. Alors tangu bazomona ngai bakoyamba biso vraiment na esengo mingi soki bamoni kaka nazoya nazomema mopaya en tout cas bakobanda kobina bazoyamba biso wetwawe karibu kwetu boya malamu me mabe ya mondo wana ata bazoyamba biso bazobina kuna balataka te single eza te caresson eza te nazaka yoyo donc nidité mpona c'est un monde qui n'a pas vraiment un respect ce qui est mekilo aza na misala wana nga mpe naza na misala wana donc biso nyonso vraiment eloko te. Bon, pardon pasteur, nalingi nayeba eloko moko olobaki soki bozoza na phase ya initiation ya sorcellerie et que moto azolota na butu ki azolia ayeba ke aza na monde ya ténèbre aza déjà initié pour na monde wana kuna, n'est-ce pas? Nalobaki boye tout songe n'est pas songe ekoki kozala mon début même il y a initiation surtout
tout ce qui est se répéter parce que ndena elobi que normalement muntu aliaka na moi mais ce qui est l'autre bandoto mingi ya kolia, c'est-à-dire c'est un signe déjà que vraiment initiation et bandit. Alors ceux qui bateau balia kamini c'est les gens qui se grissent les dos. Bateau na bazana na catégorie de la sorcière aussi. Non, il y a ce que quelqu'un peut faire par c'est-à-dire on peut dire par instinct, c'est-à-dire par habitude. C'est-à-dire l'organisme, son corps réclame de faire quelque chose. Et ça vraiment coûte très différent. Et le oyo se toucher spiritualité à muntu alali azolia. L'autre alali juste azolia. L'autre alali azolia. Parce que ndoto wana suge monike zandoto te parce que bandoto nyonso zakande bandoto te. Parce que ndoto mosusu ezo révélé mutu état d'âme na ye makambo esprit ndenge salamaka. Alors na zone de sur les sorciers volants. Tant aux le baboué que na monde wana ezana sonité bozala na bilambate. Ce que soki mutu azolo take azana bilambate. Et qui kolaksa pe que azape na spirituellement il est suspect. Non, parce que il y a des façons il y a d'interpréter bandoto. Il y a bandoto mosusu, c'est une révélation. Une révélation, par exemple, personne ne craint pas le Seigneur, personne a un esprit impudique, il peut rêver, il n'a pas des habits, mais il n'est pas sorcier. C'est-à-dire, moyen à interpréter bandoto, c'est pourquoi dans le bagage, ce que mon ndoto moko est compliqué, le cas vraiment les sages, bato oyonzamba pesi bango don. Il y a interprétation ya nini ya ndoto akoki ko expliquer yo mais oyo biso tozolo des réalité ya ba catégorie ya batu oyo ba se retrouver azana kati ya bandoki ba oyo ba pumbwaka ndenge nini bandaka donc na ebandeli ya première étape il faut muntu alia musuni ya moninga aliye musuni ya moninga lekola ngana bando sepeda ko ya vraiment quiz mingi surtout batu bazaka na banzoto mike bazaka mafuta mingi monika ndenge batu mosusu nazoli ya ntaba nazoli ya ngulu ayebaka vraiment goût ya musuni biso pe toyeba kingu ya nini ya musuni ya mutu parce que musuni ya mutu ezaka mungu alors mutu wana soki aliye moninga directement, c'est-à-dire devenir d'abord sorcier volant. Première étape, il faut que mon toit, il y a un moning, na butu, ba spectacle, ba scénario, il y a sorcellerie et koban. Et koban ben toye, to cheyo na mukongo, to pumbwe, to kekuna, ba yambi biso, ba pesi biso biloko akolia lisusu, ba pesi biso biloko akomela. Kuna kolia zaka misuni ya batu, komela pe misuni ya kumakila ya batu. Anatongo na zongisi ye lobi lisusu na zui ye tango tozo sala na yeba na zone na ye tozo kende c'est-à-dire to pesi ye ta ya kolia nanu batu ba oyo basi to sacrifiaki oyo ya sacrifier muto oyo ya sacrifier oyo ya sacrifier donc aliye ya mutu ya muninga aliye ya muninga mususu aliye ya muninga mususu tango azolia bona biso na tango wana c'est-à-dire tozo kotsaya na nini na nyongo. Alors ce qui te moni que vraiment asi alié belé alors ndoki moko mukolo mosusu ce qui te sirisika kolia mbala moko ndako yebisa ye que non ndeko na biso en tout cas au lieu ndeko na biso belé yo pepe ça. Et ceux qui va prononcer la phrase doit m'appeler ça. Donc on le fait entrer dans l'étape transitoire entre la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. Le kola zamutu ye akoki ko fonko banda ukanisa bon na pesa mami akoki ko lobano na ko pesa ndeko ya koko ya mobali oyo azalaka na mboka soki alobi apesa biso muntu musika okoboya vraiment parce que le début ya kopesa
ça, il doit donner toujours un être qui lui est très cher. Tout le monde demande mon asso on dit que au lieu de qu'on a bien ce pesa il y a côté qu'on kanisa que na pesa lango tantaba ngolo na kosomba vraiment les soni normal ceux qui ont le dit que non na kosomba la bino taba na bone to ko bando gangi la yeti na ndenge mutu moko akozwaye ake ai présenter ye bulu esika to bande ko tia mikuwa na baskele tango monika mikuwa na baskele bien donc naliaka musuli ya nini naliaka nde batu akomi na nyongo kopesa mutu mais premier sacrifice il faut appeler ça toujours un être qui lui est très cher mutu mutuya et souvent to bande ko senga appeler ça soit papa na ye ou soit maman na ye ou soit appeler ça mwana na ya liboso ou soit appeler ça mwana moko mobali oyo botami katikati ya basi ou soit appeler ça mwana moko ya mwasi oyo botami katikati ya mibali na lingi kono baboye. C'est pourquoi souvent na eza émission to donase nazo révéler bana ya liboso nyonso esika boso na ndanga yoza mwana liboso yebake mwana liboso ko réussir awa na mokili vina yeza la kapete parce que ce sont des personnes cibles à la sorcellerie. Okomona ta mwana liboso po akota libala bitumba po azwa diplôme na ya classe bitumba po azwa visa bitumba po asala baffaire bitumba. C'est pourquoi nazo bisayo vraiment yoza mwana liboso ici kozola ndangai vraiment sans Christ Jésus vraiment ta vie est dans l'insécurité. Fais le tout vraiment ya kolanda biso na koluka basali ya nzambe ba orienté yo parce que vraiment sacrifice ya liboso ya mutu ya lingi kokota na kindeki ayeba kindeki zandege nini na kati ya sorcellerie consciente. Il fallait appeler ça un être qui lui est cher mutu ya mutu et la personne cible bana ya liboso. Est-ce que la sorcellerie inconsciente aussi est coexisté? Oui, la sorcellerie inconsciente na cadre ba sorcier volant ba oyo ba pombwaka nde na lobi soki muntu allié musunya moninga akomi ndoki mais akoma memona ba spectacle ya kindoki na butu azomona lokola ndoto oyo eza ndoto pe réalité esi eza nini ebandi. Donc aza meva na sorcellerie inconsciente parce que azomiyeba te nde tolobi la sorcellerie inconsciente. Pardon, alors qui peut que vous me la bombe inconsciente pendant une année, 2 ans, 3 ans, à Ibikaza sorcière, mais en réalité, elle est sorcière. Oui, mais ça dépend de la biso, mais toujours personne ne bat tout, toujours na zone maillé kuna, c'est-à-dire tu peux signer dans le temps. Il y a combien de soumis à biso, il y a bateau, oh biso tout ça ni to boni, parce que ce qui est allié mingi, donc toujours que tu sais bien na nyong, mais pour à longwa sorcellerie inconsciente, à côté de la sorcellerie consciente, il fallait maintenant appeler ça sacrifice. Alors, sacrifice, on a appeler ça le premier sacrifice, il faut appeler ça un maître qui lui est très cher. Maintenant, ceux qui vraiment na regrettaka mingi parce que bato ebele bakundaka bato ebele baza na bomoi ebele bato ebele basi balela bango ke akufi mais na monde wana nanu akufi te parce que ndeki abomaka mutu mbala moko te. C'est un mystère, c'est le mystère caché, mais gloire soit rendue à Dieu parce que le lait macambonio sur les eaux du mananine n'a pas ça. Mais objectif n'a pas ça. Toujours tomber la diable toujours faire la publicité à bande équipée, à bande qui c'était, mais toujours dévoiler auto qui ça, ma casse ya misala molili et puis
Et tozo bemba batoyo baza na kati ya molile que Christ est vivant, il peut changer ta vie si tu peux l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Na yo oza vraiment oza subir la conséquence ya misala mabe bandeki basi baloki yo tango zolanda nazobisa yo que Christ est vivant, il est capable de détruire ces lieux là. C'est ça l'intérêt ya yo kolanda biso malamu. Alors révélation deuxième étape na lingina le ba une deuxième étape maintenant. Comment ndoki a sacrifier ka muntu, comment ndoki a bomaka muntu elekaka ndenge nini na kati ya ba cadre na zolo ba bien na cadre na kati ya bandoki ba oyo bapumbwaka. Il suffit ndoki a sika mwana aloba kaka bezwa mama songolo pakala soki azwi kaka apesi biso ka kombo na yo esili na biso ya kala tokosunga ye nini tokosala nyonso tobongisa événement na likambo moko boye ya accident soit ya maladie pe mutu amikuta na kati ya hôpital dans l'agonie, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Alors ce qui mutu a se retrouvé na hôpital mbala moko biso tokokota esika sanini asi alali tango tozokota na hôpital soki aza na esprit éveillé nde baterme occulte l'esprit éveillé, mais baterme chrétien on appelle quelqu'un qui a un esprit supérieur. Soki aza na esprit éveillé omona bandi deja oganga namoni bato basoya kozwanga ye namoni bato directement bokoki konéglige no eza malaria eboye biso tomoni bango te baza wapi en réalité amoni biso. Mais ceux qui ont un esprit éveillé à comment on a dit mais tant que côté malamoko to kozwande poussière to zu poussière moko ya kisi to boaki likolo ya nzoto na ye et tant que zo boaka poussière wana directement à consentir nzoto na ye ekomi bloqué akomi hypnotisé kobanda malili ezomata ye kobanda makolo ezomata eza lokola muntu asi alali na ndako mokolo mosusu osanti nguya moko lokola ezipi yo moye oningana eza te moye obelela muntu mama mongongo ezobima te. Donc na baniveau soki esi oloti bandoto omona bandoto mosusu muntu aloti alingi vraiment kolamuka alingi ye amingisa nzoto moye eza te alingi atombola lokolo eza te alingi aganga mbongo ezobima te, c'est-à-dire na reyo wana ndeki moko asi asa nini akita ndo sentir lokola nguya moko esipi yo. Alors na même dimension wana soki tolingi kohypnotiser mutu jusqu'au 10e degré, donc akose sentir akomi malili parce que tobwaki bakisi na biso ya kindeki likolo ya nini ya nzoto na ye. Alors na cadre ya baminganga dans la science avec le médecin bakosala la déclaration de ndeko na bino akufi, mais tango balobi ka ndeko na bino akufi bobandi kolona ndeko na biso akufi ndeko na biso akufi kamwana wanye tango bato bazolela yo ozoyoka bien ke bazolela ndengai nde olingi koreagir ko nami nakufi te naza na nga bien boluki na nga mosali ya nzambe olingi koreagir moyen oningisa nzoto eza te moyen obimisa maloba eza te. Donc en tout cas l'église a encore un grand travail. Moi je dis souvent que si l'église ne répond pas aux besoins de ses fidèles, cette église a échoué sa mission. Demandez que c'est cas de mon vraiment montazolela bazolela ndeko na bango bazu muntu mobimba oyo akufite bazokende kokotisa ye na morgue. Or na dimension wana ta batie ye na morgue basali yango na mayela bomoto d'une façon scientifique. Mais étape oyo totie mutu wana eza degré eza mikolo ya ce qui est scientifique, la métaphysique, c'est-à-dire frigo wana ekobema ye te ekozala lokola climatiseur ezopesa ye ka mwana leli
même moto aza vraiment na bomoi aza moto mobimba et ceux qui vraiment baominisi ye que vraiment tokunda ye ka après un mois bandeko kutu na nzala zoyoka ngo mais moyen réagir eza te. Combien de fois bato ebele basi bakunda bato baza na bomoi nalobaka sécurité ya solo ezaka na maboko ya Nzambe. C'est pourquoi j'exhorte yo ndeko molandi peut-être vraiment nano bongole motema te Nzambe azopesa yo temps ndoki asalaka misala na ye mabe mais abangaka identité moko. C'est la vie d'un chrétien. Muto tambolaka na kobanga Nzambe nde oyo vraiment ndoki abangaka. En tout cas, au lobelo comme c'est très important. Donc banga identité moko ya kozala mona na Nzambe, la vie d'un chrétien, le vrai chrétien, pas le chrétien qui marche d'une manière gauche droite, dans le vrai chrétien qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Oazo banga Nzambe. Mais na lingi na ye banano question wana comment est-ce que blokaka ba banaki ko bloquer na monde wana ba finance ba na Nzambe parce que le bato bazolela pe mingi mbongo ezaka likambo ka teke ya mboka to muto azo sala musala malonga te mais ba mbongo pe mingi ya bato eza bloqué. Alors bo bana ko sala ndenge nini muto poki ko sala po bimala ba blocage wana ya ba mbongo. C'est-à-dire na radio ko pesa vraiment exemple na émission eleka qui na pesa ki bino exemple moko alelo azopesa bino exemple moko na quartier na biso tozalaki na ndeko moko ya mwasi na ndeko moko ya mwasi na quartier na biso tozalaki na ndeko moko ya mwasi abando sala misala na ye makambo nyonso bando etambola bien alors mais ntango na moni ye kaka a évolué bien na bande kolanda ye vraiment apesa nga mbongo nazosenga ye no ya apesa nga mbongo alobi yo vraiment ndenge okomi na identité mosusu wana okomi nganda kisi okomi na misala wana moyen apesa ye mbongo eza te mais nazosenga ye lobi nasengi ye lisusu lobi remarqué que vraiment bato bazalaka na identité ya mabe bandeki bisengasenga basengaka bazalaka na courage ya makasi ya nini ya kosenga alors directement mokolo mosusu alendi na ye nde azwi vraiment mbongo apesi ngai na sina je me rappelle bien période wana tozalaki vraiment na ba 20 centimes ya franc apesi ngai 20 centimes nalobi merci mpe na ye asongi ngai nalobaka vraiment soki oza na likambo na moto te bato baza na likambo na yo toyebani nde bilongi na toyebani mitema te na tika vi na ye na makati ya maboko ya Nzambe mpo Nzambe akonfondre bato nyonso bazoluka ye na ndenge ya mabe. En tout cas l'Afrique, le monde est dans l'insécurité à cause ya kindoki. Nazwi mbongo ya ndeko wa mwasi wana azalaki moninga na ngai, nazwi kisi nazokende na ngo wapi na mai kande ko tozala kola mai ya kalamu mai ya njili nazwi kisi nazwi mbongo na ye na ke mai na loki vraiment rivière tango na komi na rivière na côte na kati ya rivière nazoluka isika mai ezoleka mbangu mai ebele ezoleka mbangu lokola mwa shit nde na komi isika wana na côte na kati ya mai na se ya mai na kimili mwa libulu kuna nazwi kisi nazwi mbongo ya ndeko oyo kendaki physiquement to kendaki spirituellement na sa mai pour la sam wana ezalaki problème ya physique na koyebisa bino ce qu'on peut faire dans le physique et ce qu'on faisait dans le monde de la sorcellerie, parce que sorcellerie mosusu eza vraiment ya misala ya fétichisme moto ake vraiment ye moko na kote na se ya mai embala moko na tinduli vraiment libulu na tie vraiment mbongo na se na zwi kisi
matiti les produits cabalistiques matiti makasa ba poussière ba nini na tie likolo na zipi na bele nde nazwi libanga parce que eza na mai na se ya mai parce que soki otiki mai wana ekolongola biloko wana alors nde nazwi libanga moko ya monene na tie likolo donc na tie likolo wana nde na bandi kosaka nazobimisa maloba nalobi kaka ndenge awa mai ezoleka mbango vraiment mbongo ndeko na mwasi oyo apesaki mbongo na ye ata azala vraiment na bamillion na milliard na banini ya bafranc ou soit ya badollar vraiment mbongo na ye nyonso kokende na nini na mai nde na bimi na mai sango nazobima na mai wana na signature confirmation na se tango na fiotoli c'est-à-dire vraiment mbongo ya muntu vraiment ekei c'est-à-dire tango tobande osala blocage wana okoki kosala na yo mosala okoki kose retrouver ozwi mbongo na maboko mais valeur nango spirituelle basi bazwi yango nde omonaka bato mosusu azoteka azwi mbongo eza wana mais soki asalika erreur ya kobimisa mwa mbongo moke asomba eloko akose retrouver $1000 esili lokola $30 ase retrouver atikali na eloko te abime nazali na mbongo ebele nyonso eke wapi c'est-à-dire na monde ya sorcellerie basi bazwi valeur ya mbongo basi bazwi donc baloki yo wana ya vraiment je pense que na mokosi na répondre vraiment mais ntango ozosala nango ozobloke finance ya motu yo ozoganye nini mais kindoki c'est la haine kindoki c'est eza misala mabe eza molili eza vraiment kobebisa vie ya moninga c'est-à-dire mpona biso soki un homme na ntango wana soki muntu azonyokwana biso ezosala bien tozoseka et puis monde kuna grade ezomata par rapport parce que bagrade kuna emataka pena par rapport ya mabe oyo ozosala soki osali bato mabe ebele bagrade ezomata c'était ça notre intérêt. Alors, na bandolo sur les sorciers volants. Dans le biais étape ya liboso mutakolia musunya moninga. Étape ya mibale eza sacrifice. Na yebi vraiment que totikale na moi tamuke à la prochaine occasion na kokota na peut-être sur les sacrifices comment maintenant pour reconnaître muntu ko reconnaître ndenge nini ke oyo nanu akufi te usot oyo nini akufi parce que bato ebele na yebisi bino ke bokundaka bato ebele bazala nini na bomoi nde ozomona ke akufi bezolela akufi mais or ye moko ayebi ke nanu akufi te même bakangi ye bahypnotize ye jusqu'au 10e degré alors la mission prochaine nakobisa bino comment reconnaître na 3e étape quels sont les matériels d'un sorcier non ekozala kitoko makasi pour na boyebi nalobaka vraiment celui qui est informé est formé. Bien aimé dans le Seigneur, je vous bénis d'avoir vraiment tosisi dans le pasteur tozana na moi 10 minutes de sukuna tozana na moi 10 minutes pour tosilisa nalingi na yeba question na posa ki yango la fois passée mais likambo ya koboma batu comment mutu soki akofite ko reconnaître ngo expliquer ki biso na émission passée na ebete peut-être au Bosani expliquer ki biso na nebo kenaki cimetière ko betaka moto bengi moto abimi et tout expliquer ki biso ngo mais nalingi biso nanu mais kako au là qu'il a Marie Denis la fois passée. Comment vous viviez le phénomène Marie Denis mariage Denis? Vraiment. Ce que le dit, c'est un phénomène où le mariage de nuit, le phénomène mari et femme de nuit. Donc, je dis, chez les démons, chez les esprits, il n'y a pas de sexe. Que il y a un sexe féminin, il y a un sexe masculin. Mais chez les esprits, chez les sorciers, mutunde mbeki bande kadra ba oyo nazolo bande ya kupombo ndenge bande kupombwa parce que batole bande ko empêcher biso komona ndenge batu balali
alors nde tokoki kokota na ndako okote na ndako obandi kosakana na mutu, c'est-à-dire eza nde ndoki azwi décision alobi nono nakoloka ye wana nakobebisa vie na ye à travers kosala nini nasangisa na bandosangisa na ye nzoto bamosusu aponi ke ekomi habitude ayebi ke mutu wana aza mwasi na ngai ya butu, mutu wana aza mobali na ngai ya nini ya butu azoya koviole yo et okoremarke mema mutu soki na kati ya phénomène mutu azomona lokola bandoto, c'est-à-dire na monde physique okose retrouver kozala na problème ya mariage, même soki oza marié bokozala na problème likolo ya ndoto ya mwasi na mobali ya kobanda kolingana kobanda kosangisa nzoto kozala na dégoût ya mobali normal dégoût ya mwasi normal parce que bazwaka yo lokola mwasi lokola mobali bandoki na butu. Alors vraiment c'est un phénomène vraiment très dangereux, mais tout ce que kuna bobotaka bobotaka koloba kobota na butu vraiment c'est ezaba témoignage mususu bato bandeko bana mikeye na sina bote kuna na cadre ba sorcier voilà. Non, c'est un phénomène anormal parce que par exemple to sangisi nzoto na mutu normal na butu maintenant mutu wana kobota spirituellement ndenge nini na butu babiba na butu bazali na kindoki ya butu nde nazoyebisa ye mama parce que wana tozo longola nde voile nazo longola nde voile parce que tout témoignage n'est pas témoignage, il faut parler sur les phénomènes réels, ce qui se passe parce que na koti nde na ndako na mutu na violé ye spirituellement physiquement à sentir comment ya musozo ya ndeko mwasi alamuki boya sentir que l'acte a été réellement bien consommé, c'est tout qui a mis à simba nzoto c'est comme si na koshana nini na mutu maintenant oyebisanga ke akobota spirituellement akobota ndenge nini donc na butu kuna okikobota te non eza na kuna te parce que soki ozoloba na butu kuna c'est comme si il y a deux mondes qui se séparent. Non, le monde de la sorcellerie ce n'est pas deux mondes qui se séparent, que non deuxième monde déjà monde non, nous sommes toujours sur une même planète, mais puisque eux les autres séparés biso c'est l'intellect, l'imitation ya nini ya koyeba ya mayele eza lokola ba nuage otali boye nuage ekiti wana mais soki oposa ni okomona nini nuage ezo avancer, c'est-à-dire monde ezaka monde même ba dimension maintenant il y a vision spirituelle de sa ligne et que c'est-à-dire bato to bando ça la phénomène wana ya mari de nuit ma femme de nuit, je corrige même ba pasteur bateyaka, c'est-à-dire eza mutu normal parce que kindeki bato bamona ka peut-être de azokende kana azokende na molimo no soki okuti ndeki akwei est-ce que okuta ndo molimo kwei wana okuta na nzoto na molema na donc mutu mobimba, c'est-à-dire soki mutu akoti na chambre na yo abandi osangisa na yo nzoto aza mutu mobimba mais ne fils que lokola aza ndoki parce que na mutu okoti pe na ba parti mosusu wana tozokende ko référer bino mais fils que aza na ba pouvoir moko ezo permettre ye alekati na mur aleka vraiment na bani na ba tol, donc aza vraiment akomi lokola spécial mais aza mutu ana musuni donc aye kosala wana ba phénomène ezalaka peke no eza vraiment un esprit moko boye ayebi yo te même c'est un homme qui s'infiltre ayebi ke no lelo na opéché na ye lelo na kosala na ye boye mais na objectif nini abebi sa vie ya nini ya moninga bana butu kuna bazalaka te koloba ke no kuna na sina bote bana 8 parce que to site bato lelo atanga ndango na salanga na misala mabe tango soto bando yoka ba témoignage wana ke no kuna na kindo ke na bana 8 il y a même un pasteur qui s'est repenti chez moi m'a dit non pasteur excusez-moi on a écrit sur le mensonge
ange pour la mine a commis makambo sur la sorcellerie abandé que tout la délivrance abanine ya bana mike or ba délivrance wana bana mike msusu bazambe azana sorcellerie inconsciente nano abomi mutute mais akoyebisa yo réalité yakuna ndenge nini obeti ye mbata ce que le bité le loko liate nde mwana bandiko le babilo baloba wana ekomi phénomène moko nde tomoni ba mama ba ebele na ba papa ebele ba bandiko sundela bana na nini na nzela oyo alobaki boye azwi mbongo na ngaboye mais il faut vraiment l'amener maintenant devant un homme de Dieu. Ce n'est pas de qui à côté pour révéler biso donc makamboye de délivrance mais c'est toi un homme de Dieu, tu dois avoir la capacité de détecter où yazam de qui ou soit yazam de quitter na niveau la dimension yazam de venir. C'est vraiment très à part na côté nangai parce que côté nangai nezaki il y a inconscient là moko na simbi bisimba simba na côté donc na yebi de A à Z dans la magie, dans la sorcellerie, dans la divination na salle de conférence ebele na monde wana na salle pe makambo ebele c'est-à-dire là na nazo bisabino ba réalité tolongwa na ba imagination tolongola ba lokuta donc voir wana longwa oyebake sorcellerie ezakande boye to bonsango ndenge nini c'est un peu ça. Merci beaucoup pasteur. Mais là tu as lorsque vous possédez bateau femme mari de nuit, qu'est-ce que vous gagnez là-bas? Mais on gagne rien, c'est une plaisanterie, mais dans tant que bandumba bakushaka na mibale bazo gagner nini bazoka mbongo azwi mbongo par exemple mutu mususu mobali wana azopesa ye mbongo azwi nini satisfaction pour la biso c'est satisfaction parce que kimbekeza nini ezambe le jeu traditionnel donc au satana le jeu pour abuser des vies des gens. Oui, donc au sakana pour se plaire, mais malheureusement tant que biso tozomi se pelisa basi abatu ezobeba, c'est un peu ça. Merci beaucoup pasteur Luc Lobo. C'était un plaisir pour la biso commune à Masuka. En tout cas, to lingi to bisabandeko bazolanda biso, ce témoignage est vraiment vrai. C'est lui-même qui nous a donné. Alors, to continuer sujet témoignage avec le pasteur toujours. Ma émission Eza Kolanda, restez avec nous. Qu'on changer chanter, comme on a toujours dit. Je suis Ritu Musomba. Je rappelle que c'est l'émission Rien que la vérité avec cette chaîne chrétienne Télé-Lancé TV de maman Anne Kalambaï, l'épouse, la chère épouse, les côtes, les os de gardien du temple, pasteur Carlos Kalambaï. Alors, cette émission est comme une souka pour aujourd'hui, mais le sujet est encore continuel dans le Wakango. J'aimerais remercier Bino Nyoso Bozo, ça l'attention, la chaîne Bino Bozo aimé, Bino Bozo poser la question pour la suggestion, la remarque au sujet à la chaîne Nabiso Oyo. Et si vous avez aimé cette émission, en tout cas, n'hésitez pas, contactez-nous, écrivez-nous. Et là, je suis en train de remercier c'est la personne qui est derrière la caméra, c'est Joe Tutemba. Joe Tutemba, en tout cas, merci beaucoup à toi. Merci au Réal, c'est lui qui fait que cette émission vous soit parvenue. C'est Isaac. Merci encore à maman Madame Debi, maman évangéliste Anne Kalambaï, qui est la promotrice de cette chaîne. Merci à vous tous, au Bolandi Bisso. Nous sommes restés avec nous le plus longtemps possible. Si Jésus-Christ ne revient pas, en tout cas, tu peux continuer toujours à Koloba, Kosala Moussala, Nzambe, jusqu'à ce que Bavina Bisso et atteindre la perfection. Voilà. Pasteur, s'il y a quelque chose au Tika de l'ébité, au plus ça Bisso pour nous avoir contact dans le cas où les gens voudraient vous contacter. Vraiment, la émission Kolanda vraiment, d'autres ma campagne sous va vraiment aider, mais juste remercier Bandé Balandi, ceux qui vraiment sont ma préoccupation. On me dit que tout le monde vraiment, ça va vraiment à l'aise, tu peux m'appeler, c'est à ce numéro, plus 243 81 379 40 49, plus 243 81 379 40 49.
Et aussi, notre numéro c'est plus 243 97 444 58 49. Je vous aime, soyez toujours connectés et surtout, merci, je vous bénis tous au nom de Jésus. Merci beaucoup Rite Moussomba qui termine son émission Rien que la vérité, la chaîne Eau Chrétienne Tolonacé. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas, appelez-nous à ce numéro plus 243 81 0050 759 plus 243 81 0050 759. Voilà, merci à vous, merci au frère Cyprien au Pays de la France, merci à maman au couple sur la peine de comme vous êtes témoin et belé qui a commencé la discrimination. On dirait que j'ai apprivoisé ma combo à ma tournée au caractère de maman qui a fallu nous juste être reconnaissante. Voilà, merci à toi Thibaut Thibabois, Yaya Nangaï Moko, que Dieu te bénisse, notre Ken Thibaut depuis l'Allemagne, merci et bye bye, restez avec nous le plus longtemps possible. Shalom, shalom chez vous, shalom, 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 shalom.